Oyo génie tout le babo génie pe esprit saint et format qui ngana yango toana ko expliquer biso ça na nini mais la mutu nini na viso utaka ki aliaka tout ozo melana batu tout consort. Faut faire attention na kati ya ndoto so ki ozali kolia et symbolisaka botuto, c'est-à-dire olia kana nani omelaka na nani. Tout ce qui est spirituel, les a un impact sur le plan physique. Quand tu es pauvre spirituellement, il y a que même l'effet sur le plan physique. Vous avez que les habilés, ils m'ont pour détruire destiné na yo, pour baby sa yo. Botu tu zara na sorte belé. Botu vous avez payé nyai. Aux autres moula nanzela tongo déjà modi ba nye. Ni la kendo luka. Yo jour wana ba idée ya hôtel et ya kambala moko. Na kende hôtel. Petona vena funa ata 5 lelo fozo. Ndeko ezali yote sur le plan spirituel tu es exploité. Il faut le omela masanga, il faut le kota na distraction, timbongo esili après ozongi conscience. Ndenge moko na makam tolobela ki ya ba femme de nuit, ndenge tobota ba bébé wana bazala kokena obotama nani. Ce sont les choses très hautement. Na o Italie 3e œil. Tu vas expliquer d'abord qu'est-ce que signifie 3e œil parce que tu as 3e œil ça a mbundu ça ni bachaka triangle bache biso forme triangle bazui mission là bache babenga ngo 3e œil oni to koko na biso le pouvoir ancestral koko po abeni yo zako sani alobi après ça na zuni soyi ache na maboko ozi opakoli oche na elongo c'est à dire apamboli yo. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kandelobi Kolebe mapapu masope mafuta Toko kesitana longo na Nzambe oyo mabenga na makomi Aza mwana moto te boa kosangai abongwa ni pete boa wangana le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Efada. Thank you Fada, cher ami fidèle, balandunion sont toujours besoin kaliba quoi qu'on a sur la chaîne Abino Yale Nazareth TV la cadre émission Abino Table Sainte où est présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba Yale Nazareth TV, un grand merci à la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa pour notre confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Jires Mokwa Ozasi ma caméra, pourquoi pas Alain Kiakalobo Kanzami Ozana Régie. Le Table Sainte dans frère le juge, c'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne Les Nazariens TV. Le lot dans la troisième partie, troisième épisode, il y a un cinéma nabiso les frères les messieurs de juge au azopé c'est là on bozola na on a bokebi ba savoir faire naé ba Mamambazolo ba osodifié corps de Christ osodifié peuple dédié. Avant d'abord on a présenté Bino l'homme de Dieu dans sing en régie a tchapso vraiment cantique o édifié abana Nzambe o sala abana Nzambe lokumu lo sang comme on konzi. Il y a la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Allez, Katela, Yambaloya daba pascal bakokata.
Eli. Okay, toke hapo ndani. Soka simu. Control usako. Nazokatela nzambe lo sako na sesiko. Nazokatela lo sako siko kuna. Nalikina katela nzambe lo sako. Lo sako awa. Aniva. Ale, katela. Ale, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipara. Olingi kopot. Olingi mosala. Kona nini? Nabicho, ça le plaisir na Philomène Moukoya Motema Bivens de Ombo depuis Londres, ça le plaisir à celui qu'on appelle trois fois boss Jack pour depuis France Nabicho on le sait comme on dit et ça le vend plaisir on signe na Gires aux anciens ma caméra fond caméra pour Tabino l'homme de Dieu. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Ndeko Gires et bonjour Nabalandi à Tanambengo Gires Ndeko Dadi mbote pe na balandi tu les Nazariens télévision mbote na Mama Tiffany merci pe na yo pour l'opportunité pe grâce au Salinga pour nous partager na bandeko ndambwa ma connaissance oyo ba génie to lo babo ba génie pe esprit saint et format kinga na yango voilà. Ok, Rabbi, toujours commence par la prière, vu que les émissions chrétiennes, les émissions de la spiritualité. Moi, prière, moi, il y a quelques minutes par rapport à Babono, Bazu, il y a quoi qu'on a besoin en ce moment. Nzambe na pamboli mutu nyonso oyo azotala biso na ngonga oyo loboko pe puissance na yo ekitakati na ye enfin efongola e bonya sagesse pour ameka ko comprendre ma nyonso tozali koloba na tiki ba technicien ba tutu ba abonné na maboko na yo biki saba oyo babelaki pesa makasi pe sourire na ba oyo bakoluka yo au nom puissant de Jésus-Christ na sambeli amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu tout côté maman na sijo tolobela to betana lu solo ya bandoto to mona ki na mission to ko le kaolan lobaki bandoto expliquer ki bandoto maintenant ngala tout nos sous ba explication ba question na zo ki soit pas batou mutu na ngali boso ezali l'homme de Dieu ce que l'autre kaka ndoto yo l'autre ka ndoto liaka oliaka en famille olia na ba camarade na yo oliaka kaka yo ndoto zalara oliaka autour à table oliaka kana omono olia na ba famille na ba rien grand-père no ba kufa omono olia na ba na classe na bino bosi sana bango ndoto ana ko expliquer biso sana nini mina mutu nini na viso utaka ki aliaka. Merci beaucoup Deko Dadi moni makambo oyo ko tout nezali capital pour bande comme sous pe baza ba réponse na makambo oyo ekomela ka bango mais avant na banda na kolingana sala moi rappel moko na bande ko tout au bazotala biso partout à travers le monde ezali ya koloba que moni univers oyo ezali gouverner na ba loi nango et que ba loi wana biso nyonso tozali ko soumettre na ba loi wana par exemple aussi libanga obwaki na mopepe to bwaki likolo libanga ekotika la likolo te libanga ekosa nini ekokoya na se pourquoi ekokoya parce que ezali loi oyo ezali ko gouverner univers mais soko zwi libanga wana bimi nango libanda mokili obwaki yango libanga ekotika la sur place et ekoya te c'est-à-dire libanda ya mokili pesa na ba loi oyo pesa ezali ko gouverner yango na kati ya mokili pesa na ba loi oyo pesa ezali ko gouverner yango biso pe bato toza na ba loi oyo ezali ko gouverner biso ba loi oyo ezali l'état oyo achipe ba loi na oyo zo gouverner biso mais ezali pe na ba loi pe na spiritualité oyo ezali ko gouverner spiritualité de même ndenge ezali mokili établi au ba loi de même ndenge l'état établi au ba loi tout ezali ba loi na kosenga pena na ndeko mon cameraman azala vraiment très attentif parce que ma ramtoloba awa ezali très capital atika distraction en téléphone
Alors nakoloba boyendeko otunakinga mutuna nako répondre siko na mutuna na yo olobi olotaka que ozali kolia na batu ozolia na batu ozo melana batu tout consort. Faut faire attention na kati ya ndoto so ki ozali kolia et symbolisaka botuto, c'est-à-dire olia kana nani omelaka na nani ezali botuto. La plupart ya batu bazo réussir na vite à cause ya biloko baliaki o ezokota kati na yo oyebi soki ezali nini o ezokota kati na yo oyebi soki eza semence nini. La plupart ya batu bazokoka ko progresser te na vie à cause ya biloko baliaka na pongi na ndoto. Pourquoi yo okeno lia na ndoto na journal liaki te otondaki te? Pourquoi faut que lia na ndoto olalaki na nzala? Pourquoi faut que lia na kati ya ndoto? Nani a invité ki na table olia? Faites très attention. Si vous avez bongo, il faut que vous ayez la connaissance spirituelle pour expliquer pour que au fond la pensée. Na web sur loko moko. Nzambe alobi na Bible, nazali na projet ya bonheur non ya malheur pour na bino. Ceux qui créateurs na biso alobi kazana ba projet ya bonheur pour na biso, pourquoi biso bana ne faut souffrir. Lelo na mona kana nzela batu bazo fanda, bazo senga lisalisi, bazo senga kabela ngai. En réalité, muntu azali na deux makolo, azana deux makolo ko souffrir te, akoko fana te senga lisalisi. Okoki ko senga na yo oui, mais ya kokoma na niveau ya état ya pauvreté. Non, batu mususu ba komisa bango na pauvreté spirituelle. Quand je dis pauvreté spirituelle, yazo mi mona somi pantola $10, il s'est dit je suis un homme. Yazo mona ke non alati kitoko ke fait je suis un homme. Azo mona ke janazana chéri moko ya kitoko aza bien na parfait je suis un homme. Non ndeko, tu n'es pas un homme. Ozali nanu ko vivre na kati ya pauvreté spirituelle. Ndeko, lugo zala na spiritualité, ozala riche en spirituellement que ozala vaut mieux accepter aux la pauvre physiquement, mais aux la riche spirituellement. Tout ce qui est spirituel, ils ont un impact sur le plan physique. Quand tu es pauvre spirituellement, il y a même l'effet sur le plan physique. Il y a un battu belé, modification de la vie de Salamagate. Battu belé, s'épanouir parce que à côté ça qui semence ya mabe katanzoto nae et depuis semence ya mabe kota katanzoto nae nion so sala na vie na azanga na kata distraction na obi biso iloko moko comment na otolo bango na premier épisode et to sala kana comment yo muntu okozala na $100 tu te comme 22 $100 ici otovanga normal soko muntu mono comme une incapacité à gérer finance na yo, c'est-à-dire il y a un problème spirituel ozana menace ya vie. Comment muntu o yozo vivre na mokili ozo kokate ya kozala stable. Eza parce que na butu balié c'est que biloko mabe. Eza parce que na butu biloko lia ki lelo provoquer la maladie. Et belé lelo ba koma ko bela ba myome, ba hernie, ba appendicite. Parce qu'il y a qui nini na butu. Faut faire très attention. Donc pour expliquer clairement dans la claire na yo nina lo bagay soko lotaka ko lia ka biloko na butu yeba kezali botuto. Botuto ezali neti ba bloqué yo, c'est-à-dire ozolia bilei o ezali ya normalité. Eza bilei o ezali ko lia eza bilei moko mabe pona ko détruire destiné na yo pona ko bebisa yo. Botuto ezala na ba sorte bele. Botuto oza pe nyai. Ozotambola na nzela tongo déjà modi ba nye. Mabe eza botuto. Olala komona ka ba nye eza mabe ezali envoûtement botuto. Donc bref et là on a coquille vraiment ko loba yango wana bon ce qui siko lotindo to kenan otanga kaka mon aussi ça nos classes mozonga kaka otanga kaka voilà merci Ndeko Dadi moni Ndeko avant de répondre on a mutuna na royebisa yo mon peuple périt faute de connaissance et belé ba c'est rejeté na kati ya fausseté pour Rolanda bouteille yankoi na bar et belé balandi na bango mona masoko ya basi ndenge zali bo excusenga pour na terme misusu balandi na bango ambiance ya ba camarade staff ya ba camarade babosani oyo ezali oyo c'est-à-dire babosani identité na bango babosani oyo bazali mutu nyonso era yaka na mokili ayaka toujours un objectif moko ya ko accomplir na sa mokili. Muntu pe so azokufa il faut tenir compte ya mission o yela ki na mokili e bele bazokufa yebi te tina yela ki na mokili nini asalaki do ye na ndenga ye na mokili na ndenga kufi do akufi ne ka kibuluku do kibudiki ka bongo asale lo mongote na répondre na mutuna na
ndeko olalaka olotaka ozozonga classe yebe kezali molimo ya freinage yo souci sa classe ozozonga kino tanga pourquoi ezali freinage mbongo na yo kabela banani mbongo na yo pesa nani pourquoi yo soko zuka mbongo na maboko fo ba problème ya moi na oncle na le couteau moi ça c'est kinga couteau ezali freinage tu es limité spirituellement tu es limité au moment que yo makambo ya malonga o salate parce que mbongo na yo moi est accompli makambo ezali ya malamu pour na destiner ezate pour olalaka olotaka okenda kaka classe na fute la ko minerval eza mbongo na yo spirituellement ezali exploité pour na ko détruire yo pour na ko freiner yo ndenge nini yo kolala olotoke ko ki classe tant mususu zo mituna menga sina zo diplôme maintenant que notanga ndene mususu donc ozo ekomona ke ndoto comme si ezali réalité eza ndoto déjà faut yeba ke na kati ya dimension wana ozali limité sur le plan spirituel ozali limité même sur le plan physique c'est-à-dire yo okosala ba accomplissement makambo minene te okorêver makambo minene te yo ozakaka soki mbongo yeba problème ye ozu $50 il fallait na somba kutu Adidas il fallait na somba Ketch il fallait na somba nini c'est-à-dire dépense et bandi yo koka kofana na mbongo na maboko te so zuka mbongo mukusa na dépenser na somba nini donc yo soko sali na mbongo moi na maboko c'est faut féliciter Nzambe mbongo komaka même pas 3 jours ya pas mbongo komaka te mais quand on a ça l'expérience wana po yeba ke spirituellement je suis attaqué $100 zokaka $100 ba pesio na eka frère dadi $100 oyo eza ya yo na kabelio nazonga après 24 na tuno frère dadi $100 osana na eka pour ça iPhone na kendaki nini na kendako luka yo jour wana ba idée ya hôtel et ya kambala moko na kende hôtel petona na funa ata 5 lelo fozo ndeko ezali yote sur le plan spirituel tu es exploité ezana ndeko moko azala ko zala nanga awa na otanga kombo na été par respect ndeko wana ayela ngai dra na ye ya ndako afinika ki yango TV parce que madame azaki na besoin de somba TV na azaki na difficulté azoteka TV ne andako na epsi madame a besoin de TV wana aipsi ngai nazana TV mais bolibenga ta moi là na epsi OK ça va na ozolango madame ayena azaki na carton te soit zidra na ya chambre afiniki écran ayena ngo na bureau nanga dran ezaki da o azaki kolala la finika yo mpona ko éviter mai ya mbula matanga ezaki ko beta ezaki ko nyoka era comme nango atiki to PCP mbongo na he fala zonga na dra na ye azongi na draté. Alors, on a habité son asimbelo pour le boko. Non. Alors, ayena dranaye, ayena dranaye, dra etikali ya zongaki. Na butu na bureau, na zaiko travail RL qui na bi comme musala eleke belé, il faut na tikala. Parce que na bureau ngungi, oyo tozana na Congo oyebi ngungi zaki mi na bi bon, na zona dra masa o na finika na makolo. Na zona chango na makolo na fandi na travail. Na zimba ma vision. Baba niko lakisanga ndenge ndeko wana azalaki posséder na ba femme de nuit ko sangana te. Na dra wana ba femme de nuit na mona azalaki na femme de nuit moko ya makasi o azali ko tourmenter vinaye na moni femme de nuit wana azalaki teint clair femme de nuit wana yaki parce que dra na ye ezalaki donc ndenge dra wana elongwaki na ndako po na ye ezalaki bénédiction donc akataki mbama oliena na sirène wana so sirène wana ko dra ye pananga sirène wana ayeba ayaka po ayo visiter ayo bimana mobali na ye so akuti dra eza kuna ndako te eza pananga abandi ko menacer nga pona nini wana na iso nazo menace ya ko sakana te et s'il tiko era swani nanga abandi ko yebisanga o d'ailleurs kutu tala makamna sala pona ye abandi ko expliquer nga ndeko wana bimata na 50 basi na 4 na dra na ye wana basi nyonso batika ba semence na kati ya dra wana era ye lobi nango na yebisi na tunie question dra na yo za ko sala nango nini abandi ko seka zo seka tabi zo seka
Abi otuninga question wana po na bisie na moni makamwa mabe po na dran na ondeko fo luka nzambe. Abi moni ni na bandi ko expliquer abi na ndimi yo wa voyant au monaka. Mais on lit à zongo en considération à luka abongola mabe na malamu et simbité. De quoi na-t-il lelo souffraka? Boy bisanga. Elo nyako sana vina. Azwaka chaîne. Na sala nyonso pour na chaîne na. Nga na chaîne na makamna ya zo évolution amati. C'est-à-dire ezana batu mususu okokanga mana bango ozui bénédiction. Tu décolles. Ezana batu mususu akoko ya ko longolo na blocage. Tu décolles. C'est pour cela na ebisa rabino tu t'attaches à qui? Olia kananani na butu. Pourquoi ozo évoluer te? Pourquoi ozo panuir te? Tu manges avec qui? Olia kanini. Ezana batu mususu. Olala ka oloto azo kende kaka. Classe. Ozo kende classe. Pourquoi ozo kende classe? Nani a foutu la comme Minerval? Qui paye les frais scolaires pour toi? Mbongo na onde zotang ça spirituellement. Tu es exploité. Étoile na weza étouffé. Mutu musoro mona moi si kitoko otalier physiquement beauté ba salela na ba mari femme de nuit otalier bo éclaté tu es exploité. C'est pour cela biloko musu tolobaka bono ko interpeller batu bobi manakati ya boumbu esclavagisme ya diable mais bozongela o nzambe achaki na ba vie na bino parce que yemo lobi j'ai des projets de bonheur non de malheur. Nazo yebisa yo na robetelo so histoire moko et arrivé là une fois naza ko encadrer fi moko na kati naza ko encadrer fi moko fi wana ezaka fi moko na lingaka mingi fi wana zaka tourmenté na sirène bandeko bo faire très attention na ba suki vous avez ko sala ba locks surtout locks parce que ezali première chevelure o ezali exploité dans le monde des ténèbres. Papa Dadi na mona cause na style locks, faut faire attention nango. Et ça ko incarner rôle moko ya makas. Ko ça la blague je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, ce sont les choses spirituelles. Ba suki o ezali o bakangaka na monde des ténèbres, na monde ba sirène ezaka mingi ba locks. Yango o mona même locks wana ezana esprit mobimba o ba bengaka e. Soki okei na Jamaïque okuta ba Jamaïcain mingi bazana suki ya locks. Obi pourquoi bazana suki ya locks? Parce que ezali na esprit o ba adoraka, ezana ba esprit incantation ba bengaka. Ba esprit wana senga bazana chevelure wala. Pourquoi lelo ba saleli bino ba kabelo ba saleli bino ba modèle ya suki? Pourquoi na kati ya histoire ya Versace o mona serpent na mutu? Versace ba griffe bolata. Bomona mona mwasi wana zana ba serpent na mutu. Yango. Mais attention, bag nyon soto la teresa tekara ils ont symbolisé kindoki. Ah eza bag basalier moi Versace y a za serpent. Moi na moi ça na ba serpent. Yo za mi so lande la ka. Tala tigo serpent à la tena mtu wala. Ce sont les choses très mystérieuses diaboliques. Ya on a biso bino biloko mususu ya biloko rolanda te o na mona ki meselejisa alati baga Versace alobi ba serpent nenyemo alati serpent na mutazo banga te ki yo kolanda ngate olanda nga pona nini mutu na mutazo na makamna mutu na makamna mais nga na chorté parce que je crois en Jésus-Christ nazo fongola bino mémoire pour vous comprendre na rochana no moi point wana na mela soyi parce que otuna kinga mutuna par rapport ya ndoto ceux qui olota kozo tanga classe na répondre à yo pour kozonga la souswanate que ceux qui olali ozolota que ozo kende classe yeba que tu es exploité spirituellement et que ozali limité na ba chance étoile na yo ezali exploité bazo utiliser bénédiction na yo bazo utiliser finance na yo yango ko mona yo zwa mbongo moyen wa accomplir makambo minene sate soko zu $100 ça même pas des jours il faut bana ko kaba il faut luka moi si moko ya kala faut luka ex na yo moko faut luka moi so que no passer na une nuit na hôtel il faut luka omela masanga il faut luka kota na distraction timbongo esili après ozongi ozui conscience.
ndenge moko na makam tolobela ki ya ba femme de nuit ndenge tobota ba bébé wana bazala ko keno botama nani. Ce sont les choses très hautement spirituelles. Tous en cas, il y a troisième partie. L'homme se font la malé. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu Toko ba toujours na émission na biso. Lelo to me kasiko kota na o Italie troisième œil. To ba ki na émission on va que expliquer biso d'abord qu'est-ce que signifie troisième œil parce que to ka ba barre troisième œil za na mbunzu za ni ba chaka triangle ba che biso forme triangle ba zui biso la ba che ba benga ngo troisième œil. O ni to ni ba no expliquer biso na émission ko le troisième œil za non ni par rapport ya ba to o ba otalo mona mutala ti la mba ba zui misu ba che alati na ignorance to mona qu'est-ce qui na troisième œil wana za na bon signification ngo za ni ça la ranine troisième œil to ra troisième œil. Merci beaucoup, frère Dadi. Dans le roman, il qui visiter le monde astral. Il y a un génie, bongo, arrière grand-père. Il y a un mot de passe, il y a troisième œil. On vous a menti, que troisième œil est un mbunzu. Oui, il y a un mbunzu. Ou il y a un bino. Mais il y a un mbunzu, il y a un liste à gauche. Dès bazu batie libino lisu wana na bité soza pour bande ko pharmacien mais nzambe pe troisième ezalaka na lisu ya gauche na lobi bien lisu ya troisième œil existaka ezali la lisu ya gauche ezali na mot de passe au activaka yango mot de passe nango na kopesa bino te parce que belé bako ke no pratiquer ezali bakambo ezali spirituel so ezali na connexion te ato beti mot de passe ça va pas passer et relekate ezon de muntu ba pesi au téléphone ba chelio ba pesi mot de passe mais place musu ba che ba empreinte ato fongoli mot de passe o komanga na place empreinte. C'est pour dire quoi? Empreinte ezali spiritualité. Mot de passe ezali oh ba pesi code schéma ça là. Mais ce que vous allez accepter. Donc voilà, et rien va se faire. Troisième œil existe ezali la liste à gauche ba activer kango za na mot de passe. Nga ba pesa kinga mot de passe na kena c'est-à-dire ezala ki ndenge ni expliquer bandeko. C'est-à-dire na kei et pas ba génie arrière grand-père. Bayambinga bafandi singa na moni moko zo solo la na batu mais place zo solo na batu ezalaki monde astral place zo solo na batu ezalaki vide batu bazalaki te mais na moni zo solo na batu après na télé na porte singa longo na porte na télé na zo solo na batu ozo mona te zo déranger nga na bisi ozo solo na batu ozo déranger longo on a ozo solo na batu na déranger comment ça habiter ozo empêcher nga moyen na solo na batu ezati na OK de sikoyo na ye côté le mamu penser na ko fanda na kiti ya divan na moni siko ba grand génie mususu arrière grand-père ba bimi ba bisinga que il faut to solo la sikoyo mutu mo azaki pembe na nga bisinga ye ozo mona bango bisinga na zo mona ka mutu moko ba misusu ba mo dabi est-ce que yebi ke bazami sato ngabite na na ka moko bisinga bon puisque zo mona te na zo pesa mot de passe comme ça au fongola ou activer pour que o mona bango nde apesinga yi mot de passe na beti na activer na monisco l'invisibilité. C'est-à-dire que vivra boye, tu fonctionnera en double portion monde. C'est-à-dire monde renversé pe ezalaka. Monde o ezali monde ya spiritualité. Yango mingi po ekomaka na état ya physique à partir ya minuit. À partir ya minuit nde bango pe babimaka, bakoma ko fonctionner. Mais soki toza na journée boye moyen ba bimezate parce que lumière ba kokaka lumière te ba vivre na mulili puisque lumière sur ezali bango fo ba kima fo ba luka place mulili ezali puisque dans système ya monde la terre tourne autour du soleil ba o bazo ténèbres ba kei coopérer kuna ba o ba kozonga la lumière bango ba kimi donc ezali moi ba façon ebelé. C'est pour dire que na kati ya monde ya ténèbres ya spiritualité il y a des réalités tellement intenses au misusu soto bitolo ba awa ba misusu ba mona biso ndeto za bato kisi ba mona biso ndeto pharmacie abima na ope oyo non exact question te que en fait c'est là on a le bana ça ablo mususu ya spiritualité c'est to fongola la parenthèse ba lo ba ke toza bato ya kisi mais en réalité ils ont onate en réalité ils ont toujours partager connaissance na ba bonné na biso o ba landa biso pour ba comprendre comment ya ko éviter certaines choses comment ya ko boya pe ko pratiquer certaines choses. Alors na utu ko expliquer bino déjà makambo ya troisième œil na expliquer bino pe makambo ya bandoto na éviter ceux qui to woleka na makambo mususu pour bandeko ba yeba ko sosola. OK.
Merci vraiment na explication nous expliquer sur troisième œil to ko ba toujours na émission na biso to me ko beta phénomène oyo to ko lo ba na deuxième partie au ba qu'il faut au ba nous expliquer biso effet na likam nango ce qui maman ba sentaki moi na pe ba senté siko to oui mais kasi musa na biso ya ngwala to ke ne par étape parce que ça ba muso pe ba na biso papa bosana ki fallait expliquer biso to maman ba senté moi na pe ba senté ça phénomène ni za lien ni ozokanga bon maman ba sentaki moi na pe à moi si ba sentaki. Voilà. Merci ndeko dadio za muzarabena maele. Alors omoni mituno tunaka ezapo bandeko ba sosola na obanda na ngapeno tikela ngamo temps na expliquer bandeko ndeko obotami na famille oyo ba sentaka bino. Il faut te poser la question makambo ya ko sente e bandaka na depuis année nini pinani afongola ka porte wana. La plupart ya batu bazali victime à cause ya ba arrière-parents na bango to ba grand-père et belé bazala qui victime parce que ba utaki na ba pouvoir ozali ancestral pouvoir ya bokoko ba utiliser ki yango mabe et lelo bino bokoma ba victime nango batu ya kala ba yeba kan nzambe te batu ya kala religion vraiment batu ba comment ko pratiquer yango te parce que ale na ba arrière pena attends au moment que christianisme mais qui vraiment trop pratiqué tous allez ko utiliser ba pouvoir ancestral aux allez ba pouvoir ya coutume tous allez ko utiliser ba pouvoir aux allez qui ya coloque c'est-à-dire ya sacrifice ba parents barrière grand-père na biso bazali ko sala ba biloko ba bengi yango ya bokoko c'est-à-dire ko sacrifier ko sala ba pratique moko o ezalaki abominable liboso ya miso nzambe e ba biloko ya bongo ba misusu ba sosola ki ba misusu ba sosola ki te ba misusu ba tikala ki na bakati ba coutume wana ba o ba tikala kata ba coutume ba salela ki yango mabe ba pesa ki ba vie bana na bango ba kotisa ki inceste na kati ya famille ba kotisa ki pauvreté na kati ya famille ba kotisa ki malédiction na kati ya famille ba kanga ki finance ba kanga ki bota la plupart ya ba maman o mona lelo bana na bango baza victime ça baza parce que bango pe baza ki victime ya makambo ebele comment o mona maman ba senté o moni pe mona ba ke ba senté donc l'histoire ezali répéter des mamans jusqu'à bana na yebi histoire moko na zo yeba même ce que vous avez sur le plan statistique, Hollandais libyen ba maman o nyonso ba senta bango na lobi bien ba maman nyonso na lobi soki Hollandais libyen na Congo ba maman nyonso o ba senta bango ba tia bango ba zemi o ba kota mabala te lelo pe bana na bango ba vivra même histoire na bango tala ba maman o ba saki instable na ba relation amoureuse na bango azana 4-5 mibal aboti na tata soko Hollandais libyen bana na bango lelo pe ba instable la plupart ya basi lelo bazo bala te bazo à cause ya ba réclamation aux ali bongo ba lien ndeko est-ce que yo au kata lien familial est-ce que au kata ba lien parce que le prix y a 100 à payer et ça tellement fort ba ancêtre to barrière grand-père na mino ba sali alliance na prix ya makila yeba ke okozala résister na kati ya alliance wana soki bomoni na kati ya lin ya ba chanson ya muto ba bengi na kombo ya maître Gims na kati ya clip ne azali ko sala pacte na diable bozali ko mona zumbeli azo kata loboko ne makila ezotanga c'est pourquoi diable soka sali na yo pacte ya 100 yeba ke bana na yeba ko sibi des générations parce que prix ya makila ezali prix ya plus fort ya ngomona ki même Jésus-Christ a koufi sur la croix a accepté ki nini makila na ezala renversé parce que ayeba ki prix ya makila ezali eloko ba blaka na ngote pourquoi même ba oba okene ko sala alliance ba bengi pacte de sang qui relation amoureuse ba kata na ba gelette ba melana makila parce que ba yebi ba tant mususu ba yebite ba so salango par ignorance mais les prix forts parce que on a ça part à ça solo ça part à ça non moi aussi nazo yebisa na moi aussi oui makamusu na ya koloba na bino na yebisa bino ngana tala bino bosali masumu te moi je fais ya masumu ozali abominable na sala masumu ya makasi ya koleka te moi quand je vous dis quelque chose c'est en connaissance des causes ba sakana na makila te pourquoi soko moni OK koluka kisi OK koluka kisi diable a ebisio n'a besoin de sacrifice à makila on a mis au comprendre zani pourquoi la kati ya monde de ténèbres mela makila parce que ba yebi ke makila ezali na âme ya mutu na kati déjà ozo mela makila ça dit ça âme ya mutu mobimba ozali kozwa ça dit soka zaki na 100,000 démons na kati na ye yeba ke ça transfert kati na yo so yepo zaki na 10,000 démons yeba ke ça transférer kati na yo ça dit yepe Gims na kati ya clip azo lakisa ka kati yo kana lo acha petit le prix à payer mais soko yoki ma campagne azolo bake ezo ki ne pe ndenge moko na titre ya Gims
Je dis quoi? Le prix à payer. Les sons et un prix à payer. C'est pour cela que même Nzambe, Jésus-Christ, à l'obi. Nzambe limbisa bango po bayebi oyo bazali ko salate. C'est-à-dire alinga ki de façon ko ba indirectement que bayebi prix oyo ba futiti à cause ya makila limbisa bango. Mais c'est pas alliance ya makila ne Nzambe alinga ki a ôté ba péché na biso nyonso pour que biso to soit renouvellement ya vie ya alliance ya sika. Parce que yo muto ko pousse na pembe Nzambe te so ozali ko posséder milieu moto ozali ko posséder ba péché belé. Dieu va te rejeter. La plupart ya bato Nzambe azo rejeter bango na ba église, azo rejeter ba prière ba to belé parce que bazali ko vivre na alliance aux alliés ya mabe o non ba kati ya ngote mutu so retourna nga monsieur le juge le voyant to kata alliance ndengeni et voilà qu'est-ce que tu as malade retourna pour nous kata ba alliance wana esenga d'abord ko lekana état ya purification soko lekina état ya purification o lekina état ya kotubela c'est-à-dire banda kotubela loba mabe na nyos o sala senga bolimbisi soko sengi bolimbisi senga pe bolimbisi aba arrière parent la yo après banda soko ko déclarer na ko déclarer na yo wana yoka mokili e salama kaka na liloba eza le loko msuti salama mokili kende na Genèse okomona wadune la ibandel balobini na Genèse chapitre 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était merci. On parle que de la parole. La parole c'est quoi? C'est ce qu'on prononce. Parce que l'iloba yangonde zali na pouvoir. À l'époque où il y a bakoko na biso le pouvoir ancestral, koko po abeni yo zako sani. Alobi après ça na zuni soyi, achena maboko, ozo pakoli, ochena elongo. C'est-à-dire apamboli yo. Mais comment eloko goza la soyi oza ya salité, OK ndoko tchango na elongi. Bakoko na biso akala batanga Bible te. Jésus Christ est bakati mutu nani Pierre ezaka nani Pierre Jean akati mutu litoi ezaka Pierre non Pierre akati mbila litoi nzamba yebisi nini bitumba o ezali ya mosunité eza ya molimo ezali bitumba. C'est là où Dieu a parlé de la spiritualité. Il y a certains combats ezalaka physique, il y a certains combats ezalaka spirituels. Baloba ndenge nini peuple congolais aza na coton na moto inaye. Baloba ndenge nini peuple congolais yo. Eza bitumba mususu na vie ezaka physique te, ezali bitumba ezali spirituel. Bakati Pierre akati mbolombolo lito ekoi na se. Nzaba lokoti litoi, azu litoi akangi pe litoi esali nini ekomi restaurer. Soko zongi omoni muntu aveugle o aye ko kuta na Jésus Christ. Alnzamba tuni olingina sala ni obolo la minzamba na lingina retrouver vie na mona. Nzamba salini azui soyi azui mabele ache soyi apakoli na misu. Mais soyi o ya chaki soyi lingo le symboliser nini? Mais ba koko na biso akala batanga Bible te bazalo sala la soyi ndenyi ba yeba ke soyi za na pouvoir. Ça dit soyi utaka wapi? Euta na lolembo. Lolembo za wapi? Na munoko. Po yo loba malamu. Faut ça nini? Il faut le lembo za la bien. Donc pour yolo ba malam, il faut le lembo za la bien. C'est pour dire quoi? La parole est la force oyo zali ko incarner depuis à toute chose. Même yemoko diable pour alukaza na pouvoir ya coopérer. Pour ça na pouvoir ya coopérer face à ni, face la parole. Lelo batu ba komi initier za initier nani? Na texte ya pamba, ba peso texte ya pamba otangi komi initier. Eza nini? Maloba nde sali composition ba comment? C'est pour dire que attention na makambo zali koloba. Po yango wana nde ko kangisa yo, yango wana pe ko za bénédiction pona yo, yango wana pe ko bongisa yo. On se comprend? Donc bilogo o to ko expliquer peuple de Dieu eza pona ko lakisa bango que na kati ya makambo nyonso il faut ko yeba ke parole ezali n'impact ezali na capacité ya makasi. Yango moni botika ba bêtise bozo ko sala bozonga na liloba botanga bo méditer pe bo pratiquer yango congolais longa na distraction longa na stupidité ozanango tika ba bêtise ko tala ba mitaka na téléphone ko aider na nini ko landaka o alobi bo ko aider na nini ezanango bêtise na mo ba sala biso makambo zaki belé la ba TikTok phénomène TikTok to lobi la la prochaine na ko expliquer bino ndenge nini ba fi ebelé bazo balate à cause de la fille à Zolomani, n'a no balance dans moi mukebwe na kosina en 30 ans té. Na oyebi sabino pourquoi ba fille bazo toula la Congo. Pourquoi ba jeune bazolingo balate ba jeune ya Congo je vous dis sur 100%, 90% bazan menacé na ma femme de nuit. 90% je vous dis. Je pèse mes mots. 90% ba jeune na Congo bazan menacé na ba femme de nuit.
85%, ils ont un chiffre spirituel, ou ils ont une statistique, bah renvoyer là kinga. 85%, il y a basi bazo balaté, ou bazan kata distraction, ou bien à cause de yani. Kabelo, Masanga, iPhone. Donc la plupart, il y a basi bazali embrouillé dans la technologie. Et c'est le diable à salit pour nous capter, à captiver intention à battre. C'est-à-dire que nous avons na boumbu, na biloko onini, il y a fabrication. Faites attention à la technologie. Merci pour cette minute. Okay, voilà, chers amis fidèles, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fin. Because Annie l'homme de l'île n'aura téléphone pour long. Mot de la fin, les gens de yom dans la masturbation tika. Yom dans la resala ba dépense et les gens mutuna makolo tika. Aux autres dépenser mbongo changa changa raisonner lobby pe folia kwanga. Banada nous appartient à l'éleur aux conscience que aux alliés responsables peut mettre à vie na yo. Aux en a papa tena maman te or yo sombelo pantalon, or sombelo culotte. Les lots sont liés, ce qui veut dire que lobby peut folia, lobby on a peut folia. Moi bon on a yo aux alliés qu'on bomba yango bâti la malamu, numéro d'engagement plus 243 97 94 17 197. Na pe simbote na maman Tiffany, na pe simbote na bande ko nyonso bazaki pe libako ya kotala biso plus 243 97 94 à 1797. Benga poto sur la makamso ezali très important. Merci na yo ndeko ndengo ya mainga. Voilà, chers amis fidèles internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mokwa. Je dis un grand merci à mon PDG, la servante dédiée Mamat Fanny Mokwa pour la confiance. Je reste à ma caméra, Alain Kiakala, Alvin Beya depuis la Voix Céleste. Bienvenue Biano. Napesibino vraiment merci Ebele. Nous toujours dans la Balansuka émission. Bafwa Bafwa, Bachala Bachala, Vitami Kole. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukundima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kanti lobi